Bisobana Sepol, Toponi o papa, Tolingi Boboto, Tolingi Boneko, Tolingi Esengo, Tosengili Sanga, Boboto, Boneko, Esengo, et de taper dans les mains pour accueillir Papa Wemba. Bonjour Abidjan. Est-ce que vous êtes là? Nous allons maintenant vous amener au pays de la rumba, la RD Congo. Nous allons tous battre la main pour vivre l'Afrique. Et nous allons dire non aux terroristes. Merci. Hi, I'm Richard. I'm about to tell you how to make a lot of money without any effort. Balandi Radio Lisanga ndenge bo zali koyoka wana eza esusu news te boyebi wana eza concert ya Papa Wemba Shungu Wemba Dio oyo aotika biso concert na ya suka betaki na Abidjan na 5h du matin au tango ekomaki na presque 5h30 akweyaki na podium dimanche eleki 24 avril 2016, Léati Kibisona, 66 ans. Voilà, Cornaye Kiti Lelo vers 10h na aéroport Yanjili na Mboka Kinshasa. Nde to zaliko kabwana bino na ntango radio na biso radio Lisango boko eza bino yesu kitenge na kati ya studio tozali pe na Yannick Kabwa Matondo nde to kabwana bino ngonga oya moto. Balanda Radio Lisanga to pesi bino sumbote eza bino Yannick Kabwa Matondo nde boyebe to animaka chaque jeudi na radio na papa Yesu Kitengo azali président na biso na kati ya Stichting Lisanga point de soutien congolais na Amsterdam pe expert politologue na biso na kati ya radio Lisanga pe na kati ya Stichting Lisanga to pesi bino lisusu mbote ndenge papa Yesu anonsaki toza na sangwa mawa o bino déjà boyebi presque bato nyonso lelo koma masolo koma na ba réseaux sociaux donc vitesse ya information za rasute na ndenga kala boyebi papa Mbatika biso en plein concert comme il a souhaité dimanche
oyo elekaki lelo na mboka République démocratique du Congo corne ekomaki lelo. Donc tozali na kolanda information sur funérailles na ndenge ezoleka na RDC, tolandaki pe ndenge eleki na Côte d'Ivoire, hommage bapesaki ye ndenge pe gouvernement ivoirien atiaki bamoyen nyonso possible po na kosala matanga ne eleka bien kuna na Côte d'Ivoire. Kasi na sujet oyo comme tozana Papa Yeshua, est-ce que vous savez en quelques mots qui est Papa Wemba? Parce que ngana yebi que yo yebi personnellement. Tant nazo ba yebi personnellement, je vois plus ba masolo yo ngana yebi ya relation na Papa Wemba. Yango siko ngaki na tuna en tant que pire petit na ye azako benga yo petit Jésus, et puis en tant que mwana na ye yo oyebi personnellement ndenge nini qui est Papa Wemba, beaucoup expliquer biso Papa Wemba za nani, et puis place nini Papa Wemba zaki nango na musique na biso congolaise, pour ne pas dire na kata République démocratique du Congo lokola ambassadeur ya culture congolaise na étranger. Omoni Yannick, eza facilité na quelques mots pour na koloba Papa Wemba soki azalaki nani. Heureusement batu mingi bayebi Papa Wemba azalaki artiste na biso munene ya République démocratique du Congo, bato bamoni ndenge akomeli kasi na esika utaki oyebi Papa Wemba soko tali ndenge uti na ndenge akomi aza moto ya misali ye moko. Aza na charisme po tamsu boko kana bandolo ba mingi te azalaki parce que ponanga artiste a kendekete akufaka te atikalaka. Ozomona Papa Wemba aza artiste munene azaki na charisme na ye oyo aza nango en tant que artiste, et puis azaki toujours na foi na don oyo ye ayaki nango ya musique. Omoni na nzembo na ye oyo ayemba ngai alanga nzembo mosala nanga lokola soldat lelo nakini lobi na mboka mosusu mopaya. Na ozomona na musala na ye alanga nzembo lokola soldat tala pe alongwe na kina ke na mboka mopaya aki okufa lokola soldat na champ ya bataille. Oyebi ndenge asali viva muzika na bazane 70 na suka wana 77 kouta autaki bazaiko ndenge na lobi amisali ye moko autaki na mboka auti village ndenge moko abandaki koloba un villageois débarqué na kine kuru azui asali kombo a imposé kombo na ye le chef coutumier ya village Molokai na ndenge ayekokoma roi ya Rumba na biso. Oyebi aza mutu penza culturel. Ngana yebi Papa Wemba toyebi na musique peut pas kobake bien effectivement aza mutu a culture musicien, mais na koyebi sabino penza ke epane culture eza pena ndenge toyebaka ngo ke culture pour na biso eza comporter identité na biso. Que biso toki ko s'identifier bien la culture na biso boyoki bien tant totie les bandeli ya concert na ina Abidjan o ya kufela ki na podium mango wana alobaki nini nazo mema bino na RDC na pays ya Rumba. Donc ozomona identité o ya jouya nango na culture na ye ezaki makasi po na jouer bakaka ndengo lobi wana bana obenga petit Jésus. Ezaki tango nini nazaki na mineur tango wana zaki na nous na moins de 18 ans wana nazo fréquenter village Molokai bon ezaki na titre privé pour ningi toyebana kindengo wana. Je me rappelle qu'il a invité kinga une fois na feti ya mwana na ye moko akulaki na kati ya village Molokai. Bon, na ye
nakomi asepelaki komona nga na ye epe apesaki ngai place moko ye moko aponelaki nga nakende kofanda nakei ye moko azotinda ngai ezalaki baseur moko bafandaki kote wana donc baseur oyo baseur apoa voilà alobi nanga kende ofanda kaka na katikati na bango abi kende kaka fanda kaka na katikati na bango wana oyebi ke na ye nakomi wana baseur wana batalanga wana petite nalobi na bango bopusana na fanda na kati bacomprendre ndenge nini bopusana na fanda na kati sikoyo namoni mpo nga sikoyo napesa papa mama mokongo po ate ngai sikoyo naporte ndako pusana na kati ya lopango namoni sikoyo misu na bango sikoyo nzoka bango sikoyo bamoni sikoyo ye azotala na baluki natali namoni ye azosignale nga nabi azosala mosapi akoloba fanda kaka wana kaka na katikati wana sikoyo mamo babendani batikeli nga place na kati na fandi mais ozomona ke ezalaki baambiance moko oyo vraiment na ye ozomona ke azotia yo à l'aise epe babeti nano bamiziki na bango na badisque oyo nde na bandaki kolobaki azalaki mpena motu vraiment culturel folklore ebetaki folklore ya batetela ebetaki na feti ya kokula ya mwana na ye donc mpo bomona ke azopesa esika na identité oyo ndenge nalobi culture ya mutu il faut oyeba kosidentifier nango eza kaka te eloko moko bato bakokanisa peut-être ndenge ntango mosusu babandaki komipesa mpe baréférence na baartiste mosusu mpe ya misika mais ezalaki te ke babungaki baidentité na bango na ye na ndenge toyebi vraiment ozomona na baage wana azalaki nango eloko wana namonaki wana emarkaki nga mingi ke komona ke na feti ya ye kuru yaka mais abengisi groupe folklorique babeti nde place plaisir efandaka yango wana donc wana eza eloko oyo na koki oloba na côté ya culture ndenge azalaki moto ya culture eloko mosusu na kokoloba ezali na côté ya dirigeant ndenge azalaki dirigeant mpo na orchestre na ye kofanda na bato koswana na bato makambo une fois nazalaki na répétition kaka na village molokai kaka nde nazalaki kaka moya moke wana na répétition wana bon vraiment tikete molimo ya papa yombe epema na kimia yai mene ya pe epema na kimia po azalaki wana ntango wana emene ya sikoyo aye na cassette na bande cassette aza kopresente nzembo na ye oyo asalaki na azopresente yango sikoyo na viva ya muzika donc na papa wemba nga nazalaki wana ntango azopresente nzembo yango pour la première fois sikoyo ezalaki nzembo oyo atia ba allo bon sikoyo ba allo wana ezalaka ebele papa wemba alobaki ke non ba allo wana eza ebele il fallait kokata yango eza mokuse parce que eleki ebele mingi bon emene ya kutu il avait du mal mpona ayebisa papa wemba ke aconvaincre ye ke bon ezaka bien ndenge wana papa wemba insiste non ben sikoyo biso nyonso nde tofandaki wana donc na bamusicien na bato ya staff nde tolobaki ke non eza nango kitoko ezosone nango bien eza nango bien koki nango tikala ndenge wana nde mene ayaki mpe koapuye ke papa wemba sikoyo ntango amoni oyebi ke asincline asimpozaki te donc papa yesu wana ozobake ozoreconnaître na ye sens moko ya humilité sens ya humilité sens ya écoute oyebi dirigeant malamu ayokaka donc ozomona yango nde esungaka bato kotravailler ensemble baœuvre ebima ya ensemble ezala kitoko ezala bien
que ozo se considérer kaka te ndenge lobi humilité wana que yo kaka nde oza likolo ya bato nyonso tu lokola oza chef coutumier ya village molokai te. Donc omoni yango nde ezolakisa sikoyo ke mutu azalaki mpenza dirigeant ke aza na bato azotenir compte ya bato en passant mpe nazoloba lisusu kimia na molimo ya Edino de Molokai mpo ezalaki batango wana nde Edino nde mutu azalaki portier azalaki donc na couloir oyo ke po okende okutana na le nkuru yaka bon ayebaki bato nyonso babanda kosaproche na ye pembeni baconcert tozokota to anon bana mike ntango wana anon mineur mais bon lokola cercle na ye rapproché bayebaki nga na bandaki okota na nga so na ye bon babanda ndima babuka na bango mibeko mpona ngai nakota vraiment eza perte monene kaka mpona plan aspect personnel te mais mpona aspect communautaire national pe international po papa oyo bazalaki ya biso nyonso omoni abandeki kose considéré ka motetela te ayemba mpe na Chuluba pase ayebaki azalaki na kati ya région ya Kasai azalaki kasayen ayemba mpona bato nyonso na Swahili ayemba na bato nyonso voilà na Kikongo donc azalaki ya bato nyonso afandi na Matonge na village molokai kasi azalaki kaka ya Matonge te azalaki ya bato nyonso ozomona ke perte oyo ezali perte monene mpona biso bien que omoni ntango babandi makama basapo wana il était comment mobile ya bien rasé coiffé machin ozomona ke nyonso wana ezali babiloko moko ya koluka kose démarquer ke ndenge nini nga sikoyo nakokesena na baorchestre mosusu na bamusicien mosusu mpo esala ke na attirer public oyo nakokaki koatire te soki ngai mpe nazalaki kaka na musique kaka ndenge moko na bango donc zomona donc ça pesaki ingrédient oyo ezako apporter plus d'oreille na kati ya musique na ye c'est ça parce que papa yesu wana ozwa na kopesa yango angle mosusu kende bato bamonaka yango nini direction azwaki wana ya plus d'être un sapeur oyo mpe bato bayebi ye na Afrique na Europe kote lokola un sapeur plus lokola un sapeur na bapays mosusu mpo ezokesena ke un chanteur bon moni eza pena ndenge wana ye moko mpe ayebaki yango akomaki mpe koloba yango ntango bato bakomaki koidentifie ye plutôt lokola sapeur ke chanteur abandaki koloba yango même na interview moko asalaki na Abidjan ntango aki avant concert oyo akufi alobaki ke aza d'abord chanteur que sapeur ezalaki ingrédient na carrière na musicale pona aluka ko se démarquer na ba orchestre msusu na musicien msusu bazalaki kaka ba musicien kaka boyi ozomona mais ezalaki te eloko oyo ekomaki oyo akomaki koluka alanda liboso koleka musique. Alors na kati ya ligne wana ya sa papa yesu il a véhiculé un message parce que nayebi ke ba West Africain bele ba Congolais zaka toujours propre sap eloko ko boma Congolais la lanzala mais elamba na yeza la propre. Effectivement zali ndenge wana zali pona ko salete batbay ba po omoni bien ke balobaka ndenge zali ko baki ko yemba ke elamba e pesaka motomelesi te libungu nde mte pesa motomelesi toyebi yango bien ke ba place ebele pe batalaka mutu ndenge azose présenter c'est-à-dire que ndenge alati na elobeli ya mutu nyonso wana soko otali pe papa Yemba même elobeli na ye na ndenge bandaka liboso oyebi papa Yemba même français oyo ezaki soki azoloba bango même na studio boye na plateau boye kuna na télé ezali batango wana omoni aza courageux bien que ayebaki yango nanu mpenza bien te mais abandaki oze koloba omoi kuta mosu ye mokutu nde moto azoseka avant ke bato baseka mais oyebi après
ndenge ayeko maîtriser langue ya Molière ndenge babengaka yango. Donc ozomona que charisme na ye wana yango nde eza eloko oyo esengeli bato etangisa bato mingi mpona komona koyeba ete na entourage na ye informateur aforme mpe bato mingi azalaki égoïste te po moto azalaki égoïste alingaka te bato so ebai tout autour na ye baprogresse pe. Alors papa Yesu mpona kokato te toza na deuxième volet ya émission na biso wana eza bamémoire moko intéressable oza na ko remonter na kati ya fil ya temps dans le passé. Mais papa Yesu dernièrement okutanaki na yo osololaki na ye bato bangi bayeba ezalaki quand et puis bosololaki nini lisolo na yo ya yo na ye ya suka parce que yo ozalaki petit na ye bosololaki nini te bon omoni bon makambo nyonso kaka nde balobaka te parce que bon ou bien mémoire asuka eloko asuka oyo ayebisaki yo oyo sikoyo ti lere oyo ezali kopese na mutu na yo te bon omoni likambo oyo nakoloba eza kaka mpona ye te oyo na remarkaki yango na baartiste na biso yango ngai azalaka mingi na respect na baartiste parce na yebaka ke bainspiration na bango mpe bazwaka eza pamba te ndenge moko ye Papa Wemba emeneya epe na bosani te oyo artiste na biso aza nano vivant jina wa jina donc bango nyonso na ntango nga nazala na bango pembeni eza eloko moko bayebi komona eloko ya malamu eza na kati ya motu donc baza koadmire yo na age oza nango mais respect bazopesa yo ndenge bazosola na yo epe ndenge bazali kotalisa yo te oza mutu oyo esengeli obatelaki bomotono wana ozala ndenge ozali komitia te lokola misusu oyo baza komibungisa. Oui papa, parce que loko zo ba différence eza makasi ke na ba génération ya lelo qui dénigre plus ba valeur eza na kati ya bato. Voilà. Donc yango nde eza penza souvenir oyo na ko garder vinanga mumba. Alors papa sitoke to kamwanze momoko ya Papa Wemba pour na ko réfléchir sur ba mémoire na biso na belle voix ya papa. Parce que j'adore la musique. Et depuis merci. nazongi na mboka ye nakomisuka mboka na moni molinga likolo lokole kobeta bato maboko likolo na esengo ngai nakendaki mobembo ye nazongi na mboka ye nakomisuka mboka na moni molinga likolo mbonda ekobeta bato maboko likolo sango ya mbotama na libota ya shungui kende kutala mwana ye nakomi nazuka namoni mwana akemi maboko likolo elembo ya soda ya mpiko mosala papa na ngai azalaka tata yeye lotisanga ta ndoto nazangi kombwa kopesa mwana tata yeye tata yoyoyoyo napesa yata kombo na yo tata yeye ndoi na yo kekumba kombo na yo etikala sekoe si swati apesi lokumu na yawe pona mbotama na yo zala tranquille donga botoni baboti bayoe
ya papa na mama na yawe na vie na yo nzela ezala toujours polele bénédiction ya papa na mama na yawe ngo na vie na yo nzela ezala sans épine moto akona nzambe akosukisa nzete naloni na lopango na ngai nzete bimisi yango na lopango mosusu nzete yango kombo nango shungu ngai mopanzi ya famille yo mokongo ya famille likonzi esimbi tata na bandeko bayo bango bakolotambola elongo papa papa yo mwana akolie papa ndoi na yo kekumba kombo na yo etikala sekoe ainsi soit-il topesi lokumu na yawe mpona kotama na yo topesi lokumu na ndenge apesaki azwi kasi papa Yesu question moko eyeli ngai na motu ntango nazoka nzembo oyo alobi moto akokana nzambe akosukisa akanaki akufa na scène akufi na scène papa Yesu yo sikoyo ozokompa nango ndeni parce ozalaka mpe traitaka mpe baquestion ya badimension spirituelle eza na symbole ezolakisa eloko ou bien eza aprofetizaki ye moko likambo efalo yela ye ou bien eza nango kaka coïncidence, simple coïncidence. Omoni tokyo bengango simple coïncidence te parce que arrivé là qui yango aloba qui est mo tomba tuna qui est na journalisme susu et puis ezaki énième fois pour ça ko lobango souvent et aloba qui tango azoloba ayekoloba je vais vous révéler quelque chose zomona donc ezeloko déjà yemoko asi a yebaki balinga kisuko a révélé que ce qui est dans la scène amonaka amataka nzaka likolo eza lokwa to balinga la zo tepa likolo journaliste na epse botam susu na sentiment ya ba fan na yo ne mutezo peso impression wana te abaki apesa ki réponse moko un peu oyo tinda bato ba réfléchir kaka po bazonga kana likambo ya lobaki pe alobaki eza soué na ye sur scène akufa et pe alobaki asantaka peke ekoya ndenge wana et ben voilà et salami ezali excellent ozomona est excellent et likamoko soko donc eza fruit ya coïncidence te ozomona bato bazalaka na kibokonzi pour y pas qui pena kibokonzi na ye moko alobaka za chef coutumier ya village Molokai roi de la rumba congolaise omoni tango azokita omonaki mur moko esamaki liboso na ye po lobaki ce totali pe na cadre moko ce tonito bon to kota pe na bozindo ba cadre spirituel te mais omoni ba danseuse ba na nsima na ye tango azoyemba nzembo ya 4e oyo akoyaki nango ezela kitanga sisi maloba na ye ekataki maloba te sikoba ba danseuse ba leki liboso po babina mbala moko mutakwei ozomona ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Donc le moment était bien choisi. Ndengo lobi wana ezalaki omoni liwa mutu soki salami omoni tango sango yokamaka bato ba souhaitaka eza bongo te baya koyoka ke te ezaki erreur to bayoka ke alamuki mais soki omoni mutu akei mutu soki akufi akufa akambala moko bao yoka ke o akufi azongi akufa te akufa kite mutoka akufi akufa akambala moko eza lokwa mbotama omona te mwana botami après azongi suna mama na ye après susa yeso ko botama susu te mutoka akufi akufa akambala moko ndenge akufa ki wana ezaki hasard te ndenge na lobi
eza excellent. Ezali eza excellent. Les comme ça ko koloba personne ezate pour liwa ezelo kwa pasi ça ka bat nyonso mais comment on a moni artiste américain au Prince Ajo Kufa akufi si je me trompe pas plus jeune que Papa Wemba. Ouais. Donc ozomona toki ko kolobate ke totondi age ya mutu o tozana ya mokili kasi soki mutasi akufi foko ndimango ndenge na lobi po akozonga sute kasi na ndenge otuni question ya ndenge akufelaki na kwebso sur eza excellent. Kasi papa est-ce que omekaki pe ko entrer en contact na ba mamba famille na ye plus précisément maman Amazon beba na yo transmettre bango ba condoléances na yo sincèrement ou bien nde tolo baboye ezoleka moko online na nzela radio po na Congo pe kuna bayoka biso pe na Europe mo bazoka bon moni toloka ko sa pe ndenge batu nyonso pe mingi pe basalaki pona ko exprimer douleur choc autodui na koyoka liwa Papa Wemba pe ko souhaiter ba courage na ba condoléances na ba proche surtout pe siko pe na répéter yango lisusu na zo souhaiter ba courage ba condoléances na ba courage ebele na famille na ye ba proche surtout biso surtout toza makasi po oza vide moneno e salami na musique congolaise oyebi Papa Mbaye même ko imposer voix na ye wana o ba orchestre msusu mingi ekoma ke il faut voix wana ezala pona banzembu eyokama donc eza perte minene na kati ya ba perte ya minene oyo biso to sila kokwea nango esengeli penza heureusement ba œuvre et artiste ekufaka te et yango nde to souhaiter et continuer ko consoler biso. Kasi papa supona ko kanga lisolo oyo papa mbakufi na RDCT akufi na mboka mpaya na Côte d'Ivoire na festival ya Fenema président nango ezali à Salfo waemba on dit premier gaou n'est pas gaou ndenga akufi na mboka mpaya kuna na ba circonstances wana to monde na podium na ba vidéo ndenge balakisi wana ba vidéo mso ezaki ba vidéo moko ça parlait trop ba seli yango kutu ba analyse ba soupçon mso bimaki ezaki makambo ya ke ba empoisonné et puis na ba vidéo ba sali pe ba analyse ba croquis ba moni ba anomalie moko boye très bizarre. Bon, est-ce que na ndenga kufa na Côte d'Ivoire kuna na mboka msusu est-ce qu'il y avait lieu basa l'enquête ou bien ndeka basali autopsie bongo bon et kokaki nango be gouvernement ivoirien fallait plus à ko s'impliquer quand même à ko s'impliquer qui plus na côté humanitaire il y a ba staff na ye moisi na ye et tout ça parce que ba décorer que je rappellerai encore que ba décorer que kuna médaille moko ya munene ya honneur na mboka ya Côte d'Ivoire na ye moko président ya Côte d'Ivoire nani président Ouattara. Est-ce que le gouvernement ivoirien fallait avoir mesure mosusu na ndenge oyo ke no batala plus makamu ba sala plus ba enquête si ya lieu soki ba coupable bazali ba fongola procédure moko juridique pour na kotala banani ba ko sanctionner banani et tout ça. Est-ce qu'il y avait lieu na circonstance omoni kokufa na scène et ali en soi loko ekotinda batu po ba zo ba soupçonner Myriam Makeba pe akufaki na scène moni monepe pe manakimia omoni ezali likambo yo je peux comprendre que batu ndenge bazolo belawana et surtout so ba moni na podium ba geste moko eleki oyo eza ko bota ba soupçon na tango likambo esalami po so likambo esalama ki te ninge bota soupçon moko te mo pe alinga remarquer yango pété mais bon soko lobi ba sali autopsie résultat autopsie epesini ba pesa on ba mamba famille na ba linga ko révéler on a ba ton sous te do ba mamba famille na est-ce qu'il faut ba ça communiquer sur le résultat autopsie ezakana en principe ka ndenge wana to ko ba kesuki ba mona likambo ko criminel na kati balingaki toloba ko salete enquête salama
mais bon, ça n'empêche pas ndenge lobi wana ndenge ça maki wana pour na basa l'enquête mais ezape cause ape na côté msu na risque parce que bazo ba pe négligence ya ba service ya secours ba telemi bazo tala donc tout ça il fallait vraiment yango nde nazo ya wana pe pona loba bakoki na bango pe ka kosala enquête pas na ndenge ya koloba ke eza acte criminel ata soki eza yango te mais na ndenge ya koapprendre situation elekaki ndenge nini ezalaki ndenge nini kotuna bato mpona korassuré pe besprit ya bato bato pe bayeba moto wana ayaki asimbaki nzete ya micro mosala na ye ezalaki nini bayebaki ye na komite wana bon oyo ayaki kozwa yango boye tomonaki mpe azalaki na makambo na nzoto na ye nyonso wana eza bamakambo bakotala mai oyo papa Wemba amelaki ntango azalaki na podium ntango azoyemba bon molangi wana mai parce que bato mosusu nazokata te papa Wemba soki ezalaki moto lokola ya baran ya papa Wemba ya bakalibre ya papa lokola ba Elton John ndeti ezalaki ndeti liwa Michael Jackson mais enquête monene kofungwama nano alors que na liwa papa Wemba kaka boye okokino pe koloba ndenge wana mais maître abana kopesa Michael Jackson bakisi oyo ebeta ye makasi to potoloba te ko emema iti na liwa basala na nini babotola licence à kota prison oui mais elo nya malonga basala na penza par rapport ya star ndenge wana bon oza lokola ke oza pene ya cause ya kolongolisa ndenge wana kati ya batu na ye basala na bango pe longo mwa mnene te oyebi liwa eza liwa d'abord faut toyeba ke liwa ezali na biso nyonso tu tokokende mais eza nde malamu te na ntango nyonso soki moto akufi mpo tokosepela na kokende ya motu te nde tobanda koluka bacause libanda tobanda kopesa faute na bato mosusu mbala moko nazopartage na yo avis na yo ya koloba batala tutoto ezalaki ndenge nini sécurisme ezalaki mais nde nazoba risque eza wana eya kozala mal interprété soki mwa banomali moko ezalaki ezala sikoyo interprété to batraduire yango lokola ke yango nde ebomaki papa Wemba donc yango mosusu mpe gouvernement ivoirien aza prudent na question wana bon enfin nakoki korépondre na place na bango te mpo nayebi mpe te soki mpe bakanisaki mpe mpo basala eloko ndenge wana mais likambo eza plutôt na baorganisateur na ntango festival wana bakokobaka kosalalaka yango soki batali ntango mosusu efficacité na connaissance ya to bazo porter premier secours et soki batali pe ndenge nini évacuation ekoki kosalama mieux pour si je me trompe pas na quartier au festival on ezaki quartier populaire ngana ototi na Afrique soki ezaka ndenge ngana yokaki na information na zwaki tombe évacuer ki bakendenge na hôpital ya pembeni ngana otoyebi wa quartier populaire na Afrique ezate lokola Zaid Osto to ana ngwawa AMC eza kuna eza hôpital munene eza académique nde hôpital penza oyo ke ba médecin oyo ba fandi penza bazuli ya bien ba oyo eza pene na quartier populaire nde mutu oyo vraiment a kitaki na nenga kitaki wana enfin eza plutôt pour l'avenir pour na koluka ko améliorer ndenge nini bakoki kosala ba intervention na ba situation mosusu ki ça n'était se présenter bo pe toko souhaiter te que se présentaka toujours na ba genre ya événement ya ndenge wana mais bon totali pe côté mosusu toyebi ke papa Wemba akumbaki pe na ba situation moko ya santé oyo ebande kosenga attention mingi est-ce que a respectaki ba attention nyonso oyo etane akomaki nango situation akomaki nango ebandaki kosenga na moment wana oyo azalaki na Abidjan toyebi bien concert na ye aretardaki yango mwa moke mpo azalaki fatigué il fallait apema est-ce qu'apemaki assez est-ce que ezalaki susu vraiment likambo esengelaki abeta nyonso wana ozomona eza mpe baquestion oyo mpe tokoki komituna baréponse soki corps médical pesi batu soupçon moko te to indice moko te oyo ekoki osala ete liwa wana euta libanda ya nzoto ya motu ye moko
vraiment eloko etikali kaka tolela ye ka bien tolela ye bien tokunda ye bien ndenge nalobi ndenge akufi eza excellent eza ndenge asuetaki ye moko esalemi mpe na ntango oyo aza nanu mpe na makasi apesi bato pasi mingi te na kotungisama ndenge mama na bana alobaka mingi alobi moto atungisi bato te na pasi to na l'hôpitalo na boye bato vie eza susu te mpona kaka koluka kosunga motu oyo ke motu yango ye moko peta mosu akomi komona pasi ndenge bato bazomitungisa mpona ye azomona akende kasi aza kaka wana na pasi na ye mpe na oyo aza kopesa na tout autour na ye mais vraiment oyo ye eleki ndenga mpo ndenge abandaki kosuete akufa na scène ndenge wana podium ezalaki te kakomi mobange akomi otambola na nzete azokoka susu kotelema te mpo wana alingaki atelema na podium boye te ezalaki te ke azala maladi na mbeto hôpital azokoka kotelema te mpo abeta concert mpo alingaki akufa su na podium te eza excellent kasi papa iso nde bakendaki wana tomoni dernier jour avant balungwa na Côte d'Ivoire ministre à culture ministre à coopération na ministre à affaires étrangères bazali kutu misato si je me trompe pas bayambi staff ya papa Wemba Mobimba sikoyo ba chanteur staff nyonso lungola ba de manager bapesi bango 500,000 francs CFA donc équivalent ya 873 dollars américains wana par personne bayo pesa sikoyo ba manager wana mibale 1600, 1650, 1650. Balobi ke ba dédommager ba en fait. Ils a balobi ke te ke ba dédommager ba on selon site wana na tanga ki wana Abidjan News et ils a dédommagement pona ndenge makambo esalemaki kuna star na bango pe leader na bango akufi. Sikoyo ba manager papa Wemba ba rimer mususu na ndenge tozaki na podium biso nyos to monaki en tout cas to lingi enquête et fungama na ba circonstance tel ministre à culture à lobby ezal kamo munene esenga ba investigation ba makambo mais toujours en compte trouver sa réponse à biso au moment voulu je vois papa est un geste ya gouvernement ivoirien na médaille au kutu ba décoré au kutu ba pesi famille na ye médaille eza na ba privilège nango pe eza pe na ba condition nango pe mususu que ma famille na ye ba continuer à bénéficier ndeti mwasi na ina ba na ye plus tard envers nini gouvernement ivoirien geste wana ya gouvernement ivoirien ozomona onde papa iso ebomoni eza malamu ndenge bango moko nde bakanisi ndenge wana mpo basala bongo wana balongola yango te parce que aza mutu oyo azo mérité ba honneur na carrière na ye na histoire na ye pe na ndenge aye kokufela bango ndenge wana tika tolobela yango na ndenge wana ben na ntango basali décoration bapesi mbongo na bamisien na ye eza eloko oyo tokoki odiminue yango te bon soki mpe ezalaki basala plus tolingaki mpe kodiminue yango mpe kaka te donc lokola bango moko nde bakanisaki ndenge wana na ntango moke kaka oyo bazalaki nano na bango kuna na ndenge likambo esalami basali nano oyo basali wana eza nango likambo ya discussion te quoi basali yango eza na kati ya bamérite ya mutu oyo akufeli bango kuna kasi papa isto toyoka su nzembo mosusu ya papa Wemba mpona kokanisa mémoire ya papa Wemba mpona baauditeur na biso nyonso toyoka Real On machozi yango yotina malizikara niye nitalala na nani we unaenda niye paka ni mawazo niye paka ni kuwaza we unaenda naenda kama ile njia ya kurenda
Zo Apunani Achango Kama we unaenda We unaenda We unaenda balanda radio lisanga tozongi na kati ya studio lelo eza mokolo kore ya papa Wemba komaki na Congo toza na papa yesu na kati ya studio tozolobela mort ya papa Wemba oyo e affecté bato ebele na mokili mobimba na otuna papa yesu keso balobi ke même ministre des affaires étrangères nani ya France nani Laurent Fabius oyo papa Wemba za kolinga makasi Laurent Fabius obaki ke na émission batunie mais est-ce que obaki ke papa Wemba obi chanteur moko bo munene ya Afrique papa Wemba bi en tout cas na yoka kombwana na c'est la première fois na ebi était babi oh mais il y a ça admirateur na yo babi ah bon ça admirateur na nga ya balaxi ba photo ah bon nandenge nini babi que non ça admirateur na yo parce que bastuna ken interview moko abi oui ministre ya affaires étrangères français na lingaka mingi batunie na ba politique nino yebi na France abi ministre affaires étrangères français na lingaka mingi ninga noir cravate na ezaka vraiment chic alata très bien batunie Dominique de Villeparbité oya siko babi nani Laura Fabius abi voilà kombo ngo yangwana siko Laura Fabius abi ah bon donc akufi bon beaucoup melanga komone na rejoindre contact na gouvernement congolais na émission na Facebook na nos contact na me retourne qu'est-ce qu'on peut faire bon total ndeni to sala donc papa eso moni esimbi batebele na mokili papa eso alors rani ni papa Wemba azalaki ko occuper na musique sur il faut toloba na musique na ra musique mondiale parce que jeune il y a abeta na ba jeune il y a o azo sala ba hip hop kuna ba Ophélie Winter ba Craig David abetina ba jeune ebele ba yebi papa Wemba ba rapper mususu ba sala ne ba featuring on dit na ra mondial papa Wemba azo qui peut placer nini papa yesu omoni papa Wemba ndenge olobi wana ye aza artiste oyo afandi na ba génération ebele toto ba génération nyonso depuis abandaki musique na eti na sikoyo bon ceux qui ba bengi roi de la rumba congolaise voilà hein ezola ça randini oyo ye abandaki ko occuper ambassadeur ya rumba congolaise tant za rumba congolaise nengolobi a sali ami ebisiti na étranger pa yembi na ba artiste minene pe étranger ou ebi ke ba parler na liwa na na presse mingi na RFI surtout ba parler nango et po batu batali France 24 oui. TV5 bazo oui. Les grave batu batali kaka presse kaka francophone mais ata awa bisoto zona Pays-Bas ba parler na liwa na ne pentene la tiaki de Volkskrant atiaki NRC Handelsblad atiaki tina NRC donc au Zomona et ali ndengo tunaki na plan international a marqué to ebi papa Wemba ndinga kendeki tangwa ba salsa qui est tournée mondiale aketi na Japon oyebi ke kuna na Japon style na ye ekota o ke ba japonais ba comme ko sala musique na caché ya vivre la musica non vraiment ezali balakisi image ya garçon moko basala na défilé na papa Wemba na 2003 ba ya japonais azolela papa Wemba azolela parce que basala na défilé ya collection ya 2006 si je me trompe pas 2006 ou 2003 si je me trompe pas kuna na Japon kuna mais c'est Masato mope
atindi pe nini po papa bazaki tilisi na ye atindaki pe ba condoléance na ye mais siko papa Yesu na Congo sikoyo azaki pe cinéaste on peut to bosanate na la film ya kitoko ya la vie est belle et puis na kati ya film na papa azoko se couler pe kaka na ndenge wana na scène kasi papa Yesu polémique elinge banda nde na Congo makambe be baka polémique elinge banda bato mpate pesa mi gouvernement ivoirien kuta chaki dernier de mukua kasi papa Yesu na bato ndeti bazo kanisa bato ndeti bazo linga ba mema likambo yo ekoma lokola affaire moko ya koyinana ekoma lokola problème bato musuku tu déjà bake kotake Kofi oyo Kofi yo foza na makambo yo zo mona onde ni polémique jo lingo bima na liwa papa Wemba frère Patrice na côté na yo wana matanga mokili na habité pour tangi frère Patrice na habité soki nani yende azana lola ausa communication na bat bana mokili po na nzambe to matanga dona lola pe matanga ezalaka ya lobike eza matanga ya bata mokili patuni matanga bata mokili donc baza batu te habite eza matanga bata mokili mais aboyi na ko sa ne ba commentaire aboyi bon moni bato wana faut pas opesa ba importance ndenge pe ba bazo accepter bato msu bazo ata mokili toza mokili to boyango te to accepter bango pe baza pe or ya mokili yango kaka Kofi otanga ki kwa d'accord aman alobaki bon bango lokola ba ko tia biso libanda so pe mutu bango Kofi moni ye pe siko alobanga nini bon so balingi biso to ya te to ya pe na makasi te siko wana ozomona eza babuzoba oyo esengele kutu bato oyo so balobike bango bazali batu soki ya liloba nzambe oyo esengela ki bango nde kutu nde bazalaka oyo balakisa batu mais soko moni bazo kabola batu na ebite na fulo oyo balandaka Yesu oyo abongolaka mapa na ba mbisi na ebite soka lobaki ke batu alola kaka nde balola bana posa olia mapa na mbisi mwasi andumba ye kolela na makolo maya misu na soko na makolo apangusi na suki na ye malasi oyo ashere asombelaki ye azwaki mbongo wana wapi oyo ya asombelaki malasi me bayekoli na ye loko bakanisa ye kaka esengelaki bateka ngo po bazwa mbongo wana batia na kese kasi papa Yesu bon bato bazo ba mpate pesami même mpate pesami ezali mpate ya ba danseuse ya famille na ye siko na likambo ya boy papa Yesu congolais wale makambo ezanga tina ba danseuse wana ba chanteur wana tamba saka msana bango ba travaillaka dur tant bazora ba mbongo ba futa bango eske ba kendeke po ba kendo ça na bango ba problème eza likambo na bango ba kute nango eza likambo nene ba kute nango il faut d'abord non ko compatir na likambo ba kute nango kuna en 1 minute papa Yesu mot de la fin to comme na suka to 1 minute 17 secondes vraiment na 1 minute quelques secondes nzembo te o papa mbaye moko ayembaki yango na te balanda radio lisanga to pesi bino mbote zaki yani kabwa na papa Yesu kitenge to tiki bino boyoka nzembo ya papa serma to katana kina miswa baninga kama twaliboso baby sie ko pesa nonga kutu potete beba ezali ya yomoko luka moto ya kokani nanga oyo na moni ya pona ngaite ebele yango ya mibali oyo na kuti na yo yete o mama seba koko